BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup, Bandeko Balandi à Bibiche Mbombo officiel, chaîne Abisso, chaîne éducative, chaîne Morezo conseiller Batou, chaîne Oyo. En tout cas, tozo la bino ba news ya ndenge na ndenge to solo lango na bino ba abonné tellement molegaka mayele mingi na sagesse mingi to na sujet oyo vidéo ona yeli bino ya maman ya Karine Mokonzi a opé sa témoignage na ye vie passée na ye noki douleur noki passe franchement elo ni netinga na sala émission parce que ma lobby est très important très capital non la bino bolanda dans une vidéo o tina suka ma loba noki motema pasi nzamba likolo asunga kaka franchement nayoki douleur nayebi ke boyoka douleur o nanga together so bolandi vidéo tina suka et puis tozonga poto to commenter kaka ndenge to mesana kosala soki na s'abonner te kota osali yango sikoyo et ozo pas même 30 secondes ezaka façon de soutenir biso et longola o pe lorote hein donc on s'abonner on cliquer na cloche à notification une fois qu'il a posté vidéo okozala averti directement voilà et puis bref c'est ce qui fait aujourd'hui mes condoléances na bato nyonso baza éprouvé et courage na ba baza baza na ba problème ba stress bonne guérison na ba oyo bazali malade voilà bolanda na une vidéo oyo hein bolanda na nous son ma maman zoloba et ça très capital na commenter l'autre bino mo bolanda na et puis on se retrouve tout juste après. Avec le temps, je m'habillais, dans le désordre, ou on a banné au salaire qui nous. Netier, bazalaki basi bazui papa pareil. Aye, bakabi sokoto. Ata mokolo ngo na kendaka, ya liboso aye benanga yete. Je dois dire la vérité. Na bota na mibali ya baninga bazalaki marié. Ba mibali misato. Ba na 4. Bazo bate la biso, nzamba zo bonde la biso. Netier. Bazalaki basi bazui papa pareil. Aye bakabi sokoto. Ata mokolo ngo na kendaka, ya liboso aye benanga yete. Fona di présenter ngande mama na yo. Oh voilà. Mais tant wana soki na kufa. Tolinga to yeba. Aninga na ngaba tika bana ndenge wana. Amen. Mais ta la grâce. Grâce wana ngana kanga muno. Nalo ba yanzambe te. Amen. Ou bien na bomba. Amen. Na bombe la ngoni. Amen. Na kubomba ngote. Amen. Je dois dire la vérité. Na bota na mibali ya baninga bazalaki marié. Ba mibali misato. Ba na 4. Je na yeba kite. Mendenge na yaki koyeba. Keza mabe. Na kenda ipa mwasi nyonso. Kufukama. Amen. Na yebise mama. Na sala yo mabe. Ezalaki kozanga koyeba. Na singe olimbisanga. Na reconnaître mobali wana. Aza ya yo. Aza ya ngade. Na singa bolimbisa. Bango yo sunisa to bazala vivant. Bakufuna na ke. Amen. Le na ke na Kinshasa. Nakutane na mwana ya misato papa na ye asia kufi mais mama aza vivant ndenge tante ya mwana na ngai banda kobalisa mwana na ye abenga ngai tokende nde tokutane na mwasi oyo azalaki ya mwasi papa ya mwana na ngai ya misato tokutane na ye kuna ye pe asi achangé na basituation nga pe na changé toyeba lisusu te nde baprésente biso mama David mama te mais wana tozoya nzela moko tozosolola lana toyebani te lelo baprésente biso nde na yebiso directement sa bato basi bavanga yaka nano tosolo nini nga na naza toke na bala na yebisi nga na lobi mama na reconnaître ke nasala yo mabe nabota na mobali na yo après nazona mwana na ngai na peso lisusu charge oba papa na ye alobaki nga naza na bana te ifo azo mwana na 2 ans. Amen. Mwana ngai bakanga te na lobi nde na reconnaître ke nasali yo mabe soki kolimbisa ngai na oyo nasala yo mobali wazalaki asako
alobi mama natuni olimbisa na kolimbisa yo tenga na za saint nga pe na za na makambo na zo lele ranza Amen. problème sate na bondeli to silisi ana yaza lakini na kufite aza viva ake ono kozwaye nayebisi papa yaka mama sinaye tovandi tofelo nano bato nyonso apres na toza besoin tosolela biso ni ngana lobi nalingi naloba makambo nasalaki nga navandaki boye mwasi na mobali boye kuti papa na ye azokoka kotalanga biso parce que ekomi sikoyo soni omoni eza makambo ya mabe parce que soki eza malamu oyoka na soni te Amen. o nini nga nalobi naza kosenga mama olimbisa nga Double. mare double nabima na mobali na yo nabota na ye mama nayebaka teke eza mabe ndenge mokili elobi mobali akosala ndenge alingi soki eza na bongo mais liloba nzambe eza bongo te Amen. na reconnaître vérité nasengi olimbisa ngai na pasi nyonso napesa apres nazwa lisusu na mwana napesi yo Amen. oyo nayebisi vérité ngai ndenge nazalaki sa yesu mobali na ngai abali ngai ake kobota ayeli nga mwana nga nalobi ye moko tout d'abord ndenge tovande toyebanaka ya akoyeba déjà ke akoki kosenga ngai eloko wana nga nalobi mais toi tu l'as fait nasengi olimbisa ngai parce que eza neti na double yo na pasi lero ozovanda ozotala mwana ozokumbuka ozokanisa douleur wana pasi oyo omonaka wana nga nalobi nasengi oh c'est déjà passé mais oui c'est déjà passé mais ça ne compte pas, il faut que tu me dises ma pardonne, oui ou non. Dis non, il n'y a pas de problème. Je t'ai déjà pardonné si j'acceptais l'enfant. J'ai dit merci. Papa n'a pas dit accepté. Je n'ai dit merci. Papa, comme ça, na lingi siko yo, opesa nga moi. Ote, aza kosala soki malongi, bale kanani. Kokula. Kokula, nga na lobi, eza mavete. Mais, nasengi ndenge naza mama pesa ngai oyo osali ekoki nzambe o te ngai nalobi te fo nazwa ndenge nazwaki nde nazwi nayebi so tokende tobanda nabandaki deja kobondela na komba tobanda kokende mokolo ya liboso tokende andima te mokolo ya liboso tokenda tokomi tokiti na 17e tobanda kokende aye na vanda alobi na kokende na ngai te nalobi ya mama tokende te epa na yesu o tokokende nazalaki na gene na priere ngai nalobi eza problème bible ezalobi nzete eza kokorige nazwi nzete we na beti totelemi tokei tokoteya tojarange na ye ngai nalobi mama priere eza mpona yo eza mpona vi na yo ekosunga yo tokende tokei parce que tozalaki na gene tosalaki gene tolie te siko gene wana na moto amesana te epesi ekanda mais tokei nde tobimi na priere mama olingi kolia nini yaourt yango tosomi olingi nini kwanga o nani ndenge basalaka biloko nyonso aliele tosilisi tozwi bisi na biso tokei na ndenge to habitué tobandi sikoyo kokende na biso na priere mpona koloba ke nzambe na biso azali malamu azali abenga biso po toyeba ye po tosalela ye po ntango wana soki atekanga nalingaki nakolisa bana te Amen. nalingaki ata lelo ke tovanda boye te parce que natosaki bandeko naza sur bolandi tina suka boyoki nde la maman alobi je vous dis noki douleur noki pasi parce que toko condamné le passé à mutu parce que nzambe nde moto ayebi eza na bato mosusu passé na bango ezalaki mabe mais lelo oyo nzambe aotala bango na miso ya mawa nzambe asala bango grâce. Mama Karine amena vi moko boye toloba passé na ezalaki sombre ezalaki ya bien te boyoki ye moko nde alobi parce que ce nga na lobi na mundoko peut-être
boroloba oh patati patata binoka ba via batu maman yemoko alobi en plus à permettre ba filmer ngo et ça ba réseaux sociaux. Je sais que ça fait mal et ça la passi ndenga mona mwana na ye o ezokomela mwana ye maman sambela na combat spirituel hein kuna soko sambela kuna aussi ba fermissement o bando kanisa lo wa batu nso ba kanisa raté okobanda ko sambela lo wa batu nyonso ba sambela raté. Vous comprendrez? Donc maman a comprenait déjà. Maman comprenait déjà. Yango asala ki effort akinde asenga bambanda na ye boki abotana mibali misatu bana 4. Boki mokalobi abotana mibali abatu. Mais nzamba yoki ye mawa aki asengi bolimbisi lelo yo afandi aosa vi na ye. Et lelo vi à Karine. Karine, il faut comprendre. À comprendre que azana ba combat et puis akata lien oyo ya célibat. Ba benga ngoli en célibat so au divorcé. Eza lien ya célibat et dans lien moko réclamer au kaka aux femme seule. Lien célibat ça m'embobele ya ba divorce ya ba incompréhension. Soko comprendre lien oyo car non ça makambo salate non landa ba audio mususu makambo zolo ba pona mobile na Evi. Je me suis dit nabi mais pas jusque là on dirait mutu et baby makambo zolo ba non donc so zana ba ne faut kanga matoyi na comprendre que non eza envoyé été il faut aller na délivrance moyo sakanate. Oui, je sais que so bat musu ba yoki ba comprendre on ndenge mo wa mabe ba to ba comprendre on tika mwana batu yo on vit qu'une seule fois. Donc Karine soka lukinza menga na bisa bino Karine wana afi moko azana étoile ya makasi mais diable abundisa kae makasi to moi bien mon vie à Karine na réseaux sociaux hein. Au-delà de tout, excusez-moi. Au-delà de tout ce qu'elle fait, on y so sala wana. Mais na cachette, ayebi bitumbaza nango, ayebi vinaye. Pour mobala ko kende, mobali akende na ye, mususu ko ya, biso ato remplacer ka mususu wana eza biloko internet. Mais na conscience ne era fanda kaye moko. Aloba tena na combat. Pour babiloko ozo bimisa wana en tout cas mobile moko te soka moni ngo c'est excuse-moi c'est pela nango mobile c'est pela nango te mobile ya ko luka boka boy na moi ça comme ko salir yo bo na ba réseaux sociaux wa mobile ni mibali balinga lokumu mobile moko ta ko linga ke ana mwasi mo boy mwasi abana ko bimisa bo soto na alinga te. Si quoi l'eau quoi na lingana ye bana nabi mama Charlotte place oza est-ce que qu'on fait ça moi na yote en tout cas on interdire oui c'est une azaja c'est une grande fille aza majeure aza maman banami balé oui mais tant que maman so lobby ayoka à moins qu'il y a moi na yoka kati parce que à part Evi Karine azana à venir. Tobite ke non suka ndenge Evi baboyani Evi aza suka ya mibali la vie na été. Nzamba za capable ya otindele mobile mususu. Mais ce qu'on se comporte mais za bien te. Makambo so bana ba réseaux sociaux azaki obligé lo bango te. Evi aponya sa la vie na ye akepa moi sine mususu. Karine eloko fala a sala abeta kara. Oba warrior baloba kakipaka kokolo. Akipete. Aza muto aza déjà na audience. Karine na sala déjà comme na réseaux sociaux. Aza na audience, aza na audimat. Donc ndenge aza wana mutu moko ta koya alekela ye. So aza na poso sala mbongo ba live ni asala ba émission na sala aozwa mbongo. Aki mutu moko fala beta Evi kara akunda ye. Abeta tali soneti. Pour Karine ça déjà combo.
abeta tali solo évite elle nga continuer vie na ye abeta li solo nete alinga pa yokana te mais mo apesi gaz ko mo beta on defa mbongo batu on defa pat ya ko futa mbongo et ça sens te o to benga oni to benga ngo dépression c'est ka kraka omoni mutu soki bokaboya na mutu ozaka na komba mutu wana munoko c'est ko linga ki mutu wana makasi c'est ko kraka ki mutu wana pour son to kaboy na yo na linga ki yote oui bolingo c'est bien bon bolingo zala ki po boboti déjà bana bazaki na kati bo passer ba temps ensemble 2 ans together oui c'est une bonne chose mais na cause appena linga na yo mena gérer ngo e kufela nga na motema na olakisa ba tout to kaboni c'est tout je sais que ezwaka temps pour se libérer ça prend du temps mais après un certain temps bolingo si là Karine il fallait ça là atika afin de ka calme je n'ai que ce qui a eu ba conseil à batuti non ka life moko batu ba pese ba conseil tika kaka ko betanga ko moneta en tout cas ça flama qui a gagné ba abonné na e bato ba olanda e moi c'est important ça ka non atika vi na e parce que ngelo retinga na ça l'émission o eza mama o alo bana limemi mama moko a su conscience à vi na e ke na sala mabe na sengi nzamba limbisa nzamba limbise denga zabo nzamba limbise motema neza pole batu ataba omona ngo mabe mais c'est important que non Dieu l'a pardonné nzamba limbisier nzamba limbisier tala lelo karina koma na niveau koloba era yo na melisa yo makila ozo loba bongo étant que une femme mariée ozana mobali na ndako to mata to kita mobali yango ataza mobali moko ata babi aza ki dengele mobali akizengi mobali ni akosepela mwasi na ye oyo honora na miso bato asara ba biloko na télévision lobake amesa mobali musuma kila mobali nini wana siko yebisanga so mobali yango pe azane mutu milangwa ane mutu ya shosho ya olinga basi a profiter to mata to kita Karine moko fongoli porte ya makambo oyo. Il faut tout le banner la vérité. Je sais que la vérité est blessée, Batubele. Bon, excusez-moi, je suis vraiment engrippée. Sorry. Il y a monde à fongoli ba porte à makambo. Karine a fongoli. A fongoli ba porte. Pour s'y noter, oui, et vient Rosane montou déjà à tromper kanaye. Mais ça va bloquer mon somme la supporte. Eh, t'as tout moi c'est un ah, t'es kana tromper kato kabwana. Au moins ko kabwana ya moto eza mibali musu ba planifier ka ko lingelo boule oh route l'année prochaine na boye déjà yé to fa ne ka 2 ans mibali ba yebaka ata biso pe ba siso lingo kabwana mutu o planifier déjà na motema kino oh ah to kabwana ka esani mo kabwani talelo to mona ba afilora ba bala baza mabale ti lelo oboko la bana ya bala fanda to mona ke suna buzo ba réseaux sociaux ba écrire na bango mususu to mona ba Cynthia Wadol awando sa be émission mais na mikolo abota na epé to ka ke pe lisusu te a se retira na ye a cause la be émission mais au changer pe caractère et be émission aux obligés ça ka be émission oh ya ba polémique lo ba non c'est bat ba commencer la maloba no maloba na TikTok ba commencer la challenge pour lo ba maloba moko mabe oui bat ba mona ngo ke non eza bien mais or eza bien te Karine a moi si un jour on appelle na posa libala pour enfant na ka vina mobimba te enfant na vina mobimba te ke sa mobile on saka na posa mobile ko mobile wana o koya est-ce qu'il faut saka mobile alinga buzoba na monde ya ba buzoba o ya ba réseaux sociaux pour ceux qui mobile est normal ou azo réfléchir un homme responsable en linga moi c'est biloko côté mais pourquoi qu'on luka comme là tissé la mort na Karine ba série mo ba no finga batu o ba no sa ba nonsense batu ba là c'est que déjà image à mabe mais depuis un certain temps tout le monde qui Karine Mokonzi a changé qui ton nom na buso ba li sous-souté makamunyo sezaki bien nandenga ya ko ba batu ba sepela ki batu ba simbi kutu mutu Karine abali aboti oui image wana bat balongo la ki yango déjà mais eux kozong ça bat sur image wana ebité qu'est-ce qui ne fonctionne pas man de konanga mwasi na ebi ke mambo na loba o bat ba mo na ke no eza mabeza non c'est mais na loba vérité Karine wana na étoile diable abundisa ka muto ana étoile munene
Karine soit sali likamunyo soit sali et simba. Mais tellement diable a le na moto à s'épanouir te aoya kaka pour azipier. Karine balaki hein. Tout le monde battu so oh Karine bali batu ba sepeli. Mais tellement diable a lingate que non a réjouir na bénédiction pour beaucoup de temps. Talande li bali sili kaka boy. Tout le monde a le roi ba mais ce sont des choses spirituelles. Et ma kamo c'est spirituel. Tala lelo. Nzamba pese makasi, nzamba batela ye, apese maîtrise. Oko sa no ba réseaux sociaux ma chérie. O sa no ba live na yo. Po oza déjà suivi, Karine a suivi. Na ba YouTube na ba TikTok na ye, asanga mbongo te na fin du mois. Vanda bokola bana na yo. Karine a tomona ki osala ba théâtre na ba Ans Luzolo. Karine soko akosi na monde ba film, ba production, ba film, ba théâtre. Aotala makapo da sala kombo. Ana mambo bele soka sali ko simba alobi ando yemba tako yemba atako yembela nzambe atako yembela mokili so alobi ando yemba kaka e simba olukota na ba nonsense ba polémique ya ba TikTok boina olongo ki déjà na monde wana siko pourquoi zongi so na monde wana parce qu'on a le besoin vérité la vérité blesse Karine to longola ki na monde wana déjà ba polémique mais lelo yo lelo oyo azongi suna monde wana batu bakoma mona on dirait muto esala bien te na ba commentaire batu bakoma ba ah te Karine lekisi ozo lo beza ba nonsense pour TikTok okoza ozo scroller boy ozana mwana pembeni mwana yoka ba nonsense oza ba bêtise ozo bimsa na munoko ke evine nga sala ka yedo ngako na ko lo bango na munoko ate na ko lo bango te parce que ba responsable ba na chaîne oyo wana yo c'est une dépression mobile kaka nde mobile akei Mobile on peut jusque là naibite soka zolo bato azolo baté ça fait mal ma chérie. S'il vous plaît Karine Mokonzi, zonga yo ma chérie, luke longa nzambe. Oana talent, oana étoile. Bat ba finga kayo OK, ba finga ko parce que tu as l'étoile. Pour ceux qui boni diable zo bunisa muto aboyeza ka ba problème ezo yela ye. Diable incarné à la tissu et la mamoro ba monoka mabe ba monoka impoli ba monoka olobaka boy ba monoka. Oui, eza et la mamoro ba latisa yo spirituellement. Maman na yo a muto akomba aibi makambo yo. C'est tout un esprit là tu es la que non mwana o ya ozala kaka boy. Oh on étoile soko fandi siango o sambeli. Karine Mokonzi o sala mamba minene. Ngana loba ngo toujours c'est une fille très courageuse. Ana ba talent. Soit bien obi bato bazaka que non soit bien ça le loko simba mais diable ça nini akanga. Diable buntsaka muto en étoile. Ma chérie kolo baba nonsense. Que evi asalao ezongi sa éviter à moi que nzambe ndé mutalo bazongi c'est soit za mobile no akozonga mais mobile nini ata spirituellement ata physiquement olinga ke moi si abada ko emilie bwe ata que non yenda tromper yo to mona batu mususu mobile a trompé ye mais asambeli mobile ye asenge bolimbisi bazonga ni ba continue vie na bango ekoza bitumba na yo ndezo bunisa mobile na yo que bitumba tellement zana bitumba célibat bitumba o ezolinga te que no yo fanda ndako libala nzamba pambola ki obali oboti mais tellement esprit ya nezo réclamer kaka ozonga femme seule ozonga na célibat bache mobali no molimo kindumba mobala ke yo potalika be tellement ngana yanke engamba la ko tromper ngate soko tromper nga tu pars merci tu pars mususu akoya a retromper yo a okende pe obise tu pars 5e akoya ngaba trompanga te tu pars okomo compter osali CV soko lukela ngo délivrance te o se retrouver bana 5 mibali 5 bana 5 mibali misato o se retrouver et ça bongo so kati musisa te fondation o kati angote o se retrouver bongo ma chérie lukelonga nzambe ngana lobaka Karine na lobango na répète c'est une fille courageuse Karine a une étoile moi makasi moi sur na réseaux sociaux Karine a sala combo aza parmi la première fille na ba YouTube o akanga YouTube c'était Karine Mokonzi asa makambo bat babanga kosala asalango pour nini ada ne loko wana mais tellement ça combattu au mona asa ba bloko musu sala gango et mo afandaka ce conscience est te na saki mabe yé moko de yé moko bimsa na médiaté parce que moi so ko envoûté eza bilo musu o sala ngo yeba to mona ngo bien mais mo so fandi comment regretter fallait pas na sala ngo eza ba envoûté mais eza bongo ngana lo ba vérité o finga nga a fingi mais c'est la vérité
ngana la vérité bobi ke ngana za toujours au milieu du village. Karine kota bolamu amwa malamu aza malamu na ye mais biloko asalaka c'est l'envoûtement bo pesa nga raison. Oye fada emo tena loba donc on s'en fout que ana papa bon soka kufa père son âme azana maman azana bandeko Karine mokonzi a bandeko ba famille mokonzi ba bokonzi bazebele. Mais ce qu'on a sala ka babiloko na ta dit babiloko so ba pona evi asala nga boye moko na lobezate noka ngamono noka onkele noka bienté mais abose ke azana bandeko basi bandeko mibali wana bana basi na bango bandeko basi pe bana mibali na bango abala kipe na famille moya ba evi na bazana ba parents ba maman yo mwasi babala kitama mozolo ba ata bokabwani ay c'est bino bomo na envoûtement te. Pour moi, il faut un kibomoto. Il faut un humanisme. Zana humanisme. Il faut na yomoko oko sala makambo. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux t'en foudre. Ana sala ngo mutokanga zate mais kibomoto ero yate. Aso na bina sala ngo na maman. Ata pona respect maman abiso. Te ata pona respect ya na ngai. Ata pona respect bana na ngai. Pour makambo etika na ba réseaux sociaux. Bana wana ba okola ba rieta na ba o mususu wana ba okola. C'est ba okola ba ndozo c'est bombo ta maman bino loba kiboy. Mambo tika la bana ba kola kati. Au moins on a 2 ans, 3 ans, 5 ans, on a comme jeune fille 6 ans, 10 ans. Biloko oyo ba rozongi sango un jour. O se pela ke moi no abando yoka ke non, obando ko expliquer mokili ke non ne papa na ye abande ko sala maman na ye. A expliquer moi na ayoko na mato c'est la malédiction. C'est la malédiction. Ça fait mal vraiment. Merci beaucoup. J'espère que vous l'entendez belé, vous êtes belé. Tant on a vu les apprécier, merci vraiment la confiance au Bopé Sangai. Na lengi bino ya trop beau partager vidéo, vous abonner massivement. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Karine Mokonzi Nzamba Sungaye, Maman Charlotte. Kolembate ko sambela po na mwa nayo. En tout cas sambela po na ye a mwa na nayo. Nzamba ko sunga ako se rétablir. Pour ça on dirait singe kata na soki katania se déchaîner nda bando sa makambo. Après un moko asengi bolimbi sa zongi na madan ezaka délivrance. Soki nzamba kangolier et simba nango. Merci beaucoup, bisous et bye. BBM Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.